aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Après si manga bisanga maboko no ono sombali ay bisinga na yemba déjà na bato belé mais lo no sala yo no na sala on pas mututé ay bisinga bongo nga iba ka keto beta na ba concert to yemba to sa ba biloke belé mais ay bisinga elo no sala yo no na sala on mututé asimba inga abondela ipona comme on est place à l'obité que moni pour tout nous appelle biso balé tout ce que biso balé to lali petongo etani au mona ke na butu ba 0 r alamu ke mondo ko mobanga e msali ngasa makambo ngo bat baloba mais au mona ke alamu ki na 0 na so bondela nzambe na kaba bolenge na ngapa na yo nzambe salela mwana nga riti ngana oyo kama solo wana oyo yazo beta na nzambe alors na koko témoigner ba makambo na oyo zanga zanga tina te po emokile olobe tikala kuloba nzela wa nzambe za kaboye ba ofinga yo ba sala boye na bike andolo baka bakamba bonzambe pana ngai alobela ngati ke omoni boye so simbi boye kosala yo so sala boye salote alors na zate me placer pour na yana banda koloba ke non azaki vraiment bazai bo po na yebi petiti yeso zonga ngana kotikala hôtel matina lobaki azalaki vraiment na misala ngo komba mokili ngoma baluka ntangwe uzali bolamu bazongizeli yo mabe ndima babwaka yo na justice abato mokili justice nzambe ekolokota yo natikala ozala ngo te donc noya pete na plateau mpona bando oyebisa bino ke non nazala bongo te nayebi yango kutu te mokili mabaluka ntango moto kosala bolamu ye akozongisela yo kaka mabe justice ya nzambe yango nde suka aha yesu oyo nzamba kelaki mo kilekelaki biloko nango akelaki moto po adomine nyonso kasi lelo ebaluki ekomi ndeko domine ngai biloko nyonso mokili lelo ebalukeli ngai. Salut à vous, très chers abonnés, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez sur notre chaîne Aime la Grâce TV. Victor donc en place sur Bolinga ka merveille Bolinga Aime la Grâce TV to pesi bino vraiment ba mbote ba gros bisous soyez vraiment le bienvenu bozavuma ici kane bo mesana ka koza ici ka puna kolanda biso place oyo to saila bino mosala malamu donc awa to evra na kati ya Luanda na Angola pona ba openza ba yebi mingi alors lelo deka na mesana so bo moninga mona plateau je vais dire nazala toujours nous inviter quelque part. Alors, le cas lelo, naye ngamote, naye na Sophia Gabriel, ou d'autre part, bah tu as bien na combo ya Miss Marie Misamwe d'Angola, pour na ba oba yebi da elongi naye a Evraka vraiment awa donc. Nana mona ne pe Congo te na ndenge ya mususu abotama na Congo donc abotama na Congo te abotama na awa mais ezaka par rapport ya passion o esala que abanda Hollanda Miss Marie Misamwe malgré akinda atika biso maye indu sana idéologie na a continuer toujours ko sala yango alors lelo to côté lève mana mboka bomo la carte de corps ya mboka ngonde ezati place à sala jardin na ye la carte ki Marie Misamwe na ba œuvre oyo ye asala ka donc azape artiste alors pour nous comme on utiliser malobananga te nako sepela akapro o asimbela so image akota biso na Sophia Gabriel oza invité spécial na nga ya plateau to solana. Sophia Gabriel, shalom à page do Senhor. Shalom, obrigada. Igualmente. Obrigada. Sophia, sim, to boy ko zo na portugais parce que portugais babi
écraser biso na ba bien aimé ba téléspectateur balanda biso em soyo ka portugais te ozali un peu difficile mais lokola aza na idole ya Marie Misamu tolo biso mwa moke linga lebele ndima kaka alors Sophia Gabriel nalingi nano avant to démarrer masolo na biso ya oyo naye kokangela yo mpo bato ebele bazali koluka yo mais a final lelo tokangi yo na kati ya chaîne ya M La Grâce TV na osepela nano oloba opesa message fort epa bana na nzambe oyo lelo bazwi yo na kati ya chaîne ya M La Grâce TV. Et merci na bayebanso o baolanda biso bazolanda chaîne na biso ya M La Grâce TV et tolingi koyebisa bino ke nzambe alingi biso so tolamuki boye tozopema eza mpona gloire e porque nós o nosso Deus nos ama é porque nós temos uma graça vindo de Deus. Então nada é azar, se tu estás em vida demos graças a Deus porque Deus existe, porque Deus nos ama. Então, de dizer que a paz do Senhor a o irmão que está aí a nos ver, então eu mando um abraço forte e atentamente estamos juntos. Estamos juntos. Obrigada, irmã Sophia Gabriel. Nembi ke bato bele ba ki portrait te mabozi na suka na olimbo la boza ka wana. Tokoloba pe lingala. Tokoloba lingala. Oh so to moni ke moi boy difficulté biso na lingala to lobi onka na portrait maravilha a rappeler ngombango na lingala et ça. Voilà, bon comprendre donc nembi to nyataka bongo donc bato na so balingaka M La Grâce TV nembi ke bo tambola nango ka bongo. Sophia Gabriel, ebele baluka kiyo na kati ya chaîne na biso mais lokwa lelo tozwi yo yebisa biso nano passion ya kolinga Marie Misamu ti lelo epa na we continuer aka affaire yango ezala nini. Ah wow, maravilha. Nakasoki lelo yelinga lisolo moko ya sika okoko yelanga lisolo fe nini yango ezoleka lisusu Sophia miziki nde nini feuille de laurier nde nini sai badava alors ozongisi nga su na masoka ya Miss Maria. Ya Miss Maria mekashango kasi bate ezokamisa bango mwa moketi bango balingaka moni lembra sana ndo lalisela bango miso ndo yembela bango ndo latela bango kaka eloko wana pa bango nano elongwa te. Bon elongwa te okoza na raison parce que tant que mona Sophia donc mona bana to na mi mona boy na zo mona déjà Marie Misamu alors ba tant nyonso na pusa na rapona ko mata na micro na podium pona ko yemba ata na zo yemba banzembo na ngai moko donc na lubaki soki na zo telema boy ko zo makasi wana ya ko yemba ko enfrenta público donc eza grâce à maman wana ba effort moko boye moi ba courage moi ko coacher moko boye yango pe mona ipesinga moi ba courage na telemi pe na yembi nga moko sans que mutu moko aza pembe na sala lead nga na sa care popa na ye ezala ke bomoni ke mama Maria zo yemba awa na Angola nga na sa care mais lelo te lelo bomona ke Sœur Sophia abeti pe concert na ye voilà donc yango na omoni ke ki Marie Misamu ekobanda kolongwa raté babanda kozanga kotuna ngango te po tant ba omona déjà Sophia ba omona déjà image moko boye alors ya mwana ekolongwa mais permettre à biso manto continuer na quelques questions sur yango na bito za vraiment mingi na carrière na yo moko auto lobela peu après mais le ko eza ebandeli toutefois il faut ka tokota elongi ya image ya Marie Misamu alors nga lingi opesa biso témoignage ya Miss Maria parce que ebele ti lelo total na ba monde à YouTube ba continue toujours ko témoigner Marie Misamu na ba ndenga mabe mais tobi ke Sophie azalaki mutu oyo akangamaki mingi na Miss Maria asaki mutu moko oyo ba imposaki maboko et que na ba Miss Maria misusu ba Marie Misamu ba bima na monde bazo pe occasion wana te ba imposer ba maboko mais yo zwa ki chance wana et pas ya Marie Misamu ba imposer maboko ça il a besoin de moi témoignage mo boye na part ya Marie Misamu que d'autre part azaki na face morobo o bato ba monela que non azaki ndumba Miss Maria azaki mutu ya soloka par rapport à ba témoignage ti le continue à komala kombona mais pona yo Marie Misamu témoignage nini o bomba ya malamu o ela sa que non azalaki quand même na ba caché wana mabete o mokile pesa ati lelo. Merci Maravilla omoni
soki na bandi obeta ba témoignage ya Miss Maria o tozobenga Marie Misambo Ngolo eza mwa ebele na part na ngai tomoni ke Marie Misambo azalaki aleki donc ça lui déjà 5 ans mais toujours bazo continuer ba témoignage oui bon eza bongo po azaki muto azali na mbeki azali muto azali na mbeki moko o ezaki na ba biloko ebele ba va oyebi ke tozala biso na ba vase mususu esalama nango na mabele kaka so ekweyi pa epanzani nango mais eza ba vase mususu esalama na or oyebi ke eza mwa passe omona or donc eza kaka passe donc azalaki célèbre azalaki mutu oyo nzambe ayebaki ye banda na libumba mama Sophie batikila alors mokili ekoloba kaka ekokontinue koloba omonaki déjà aza sute mais ezokontinue kobelingi oloba ke Marie Misambo azali na grâce à Nzambe azalaki moto ya Nzambe azalaki donc nayebi te na koloba ba meilleur ebele ba biloko ebele na kati na ye eza makambo susu oyo bato baloba totika biso ka bato baloba po omoni soki tobandi olanda ka bato ke balobaki asali bazonisi boye alors tosalela Nzambe te tokoyemba te donc so olandi bato en bref olata te oyemba te otambola te osala eloko alors mpona olobaki oyo amonaki ke kashe oyo ye azwilaki Marie Misambo ke oyo azalaki boye azalaki moto aboye bon ye moko kaka nde amonaki ye nde topermettre yo nde oyo omona ebongo wana eza da part na yo nde omonaki ndenge ozwilaki ye mais na part na nga namonaki ke moto moko azalaki na image ya Nzambe moto moko oyo ntango namonaki ye nasantaki déjà ke moto aza na bilembo ya Nzambe et puis mpona kolobaki ntango nazomona Marie Misambo koyemba soki navandi nazoloba naza lokola mama oyo donc nazomona biloko ebele bonzambe kati na ye à travers banzembo na ya Marie Misambo nga naomona bonzambe kati ya banzembo wana mosusu moto mosusu akoki kozwa banzembo ya Marie Misambo po ye abina kaka nalingi nabina kaka nasepela yango maintenant nga so nazoyemba nazoyoka banzembo wana nazwaka yango nazotanga donc nazotanga parcours à vie donc nazotanga nature lolamu bamakambo ebele otango Marie Misambo azoyemba donc nazomona mutu moko azobimisa maloba moko ya bonzambe kati na ye ale maloba wana ezo édifier ba âme ebele ezo édifier so na bi ba âme ebele yo okota emso duti po yo lobi ki atambola ki boaso aye édifier na lobi na dama part ezo édifier nga na sentir que non naza na présence en Nzambe non nzembo ya lobelinga non nzembo etutinga donc na senti que loro moko boye ya bonzamba alors connexion moko boye eza lokwa ema donc bongo dans ma part na zwa ke mosala Nzambe azali mosala Nzambe et maman donc namonaki na makambo mabete o balobaki azalaki moto abakisi bamisusu azalaki omela donc nga nazwaki opportunité ya kozala na ye quand même bomonaki nde tozalaki na ye awa tozotambola par-ci par-là tozobeta baconcert à part baconcert banormal boye tokobima na biso toke na ilia tokobima toke mpe tambola nde ezalaki mais natikalaki komona ye na makambo wana te oyo bato balobaka nalinga mingi kodefendre te soki ye mosusu nakozala na motuka nazotambola bien naza na place moko boye bazolobela azalaki boye nalinga kodefendre te parce que nayebi oyo Marie Misambo azalaki donc namonaka neti kobanda kodefendre te azali bongo te tobanda koswanela yango namona neti nazolekisa temps moko boye na place efali nasala makambo mosusu nazozwaka temps mpo nalandaka bato moko boye oyo azoloba eloko amonaki te mpo mingi bato balobaka batemoignaka makambo oyo amoni te ayoki nayokaki pa maraville yanga mpe nazwi na mimi mpe na motu mosusu to nazomema témoignage moko ya motu oyo nayoki pa bato alors nga moko namonaki te donc mpo nga mona confirme boye ke non neti nga nakoconfirme soki nayebisi bino ke non moni mokotoki nda na ilia na sœur Marie azala kotonga periki na ye mais azalaki mpe na mwa kopo moko boye avin wana pembe mais nga namona ngo te nayebi kaka ke azobaka mwana nzela wana Nzambe ezalaka boye baofinga yo baosala boye nayebi ke ando olobaka makambo ya bonzambe mpa na ngai alobelanga te ke omoni boye so osimbi boye kosala yo so osali boye osala yo te alors naza te
mieux placé pour na yana banda kuluba ke non azaki vraiment bazai bu pour na yebi peut-être yeso zonga nga na kotikala hotel matina lobaki azalaki vraiment na misala ngo pour na mona ngoti azalaki vraiment mutakisi alors pour na kisi vraiment na yebi te soki batu ba mona akisi yango ndenge nini bon na ko loba bakoza na raison pour eloko nzambe tango ezo ya ezo donc tellement azalaki célèbre nzambe esalaki o asalelaki ye à travers Marie Misambo ils appellent na bateau ba mona loboko nzambe banzembo Marie Misambo ils appellent na bateau ba mona loboko nzambe so yo mona tenga emso na mona ngana mona loboko nzambe à travers banzembo Marie Misambo alors kisi o Marie Misambo azali nango ezaka kisi moko otoza ngo Yesu Kristo ko so yo mona ke emso pa kinda ndako mo bo ngana mona na ngate moyena tema yango ezati una ebiki yazaki mosala nzambe abanda oteyanga makamba nzambe atikala koloba na ngati ke utosala boyo moni po bima bo po ando oloba na na mimona na zo sepelo no makasi donc na moni ke na senti ke makila na yo etutani donc tozaka na yaya moko Fideline so avant dia mona tali ya bi Fideline na sepelo na mono makasi donc c'est ça mais na tikala ko moni place à l'obité ke moni bo po bando zape biso mbale to tikala biso mbale to lali petongo etani o mona ke na butu ba 0 heure ala muki o mona ko mo banga mswalinga sa makambo ngo bat baloba mais o mona ke ala muki na na zobondela nzambe na kaba bolenge na ngapa na yo nzambe salela mwana nga riti ngana oyo kama solo wana oyo yazobeta na nzambe alors na koko témoigner ba makambo na izanga zanga tina te po mokile olobe tikala koloba ti aleki azoloba nanga peti boloba kake azape na bakisi voilà yango monike donc boloba kaka nde monike boloba mais bato belé tinga pele na simba mina na banzema Marie Misambo na tangola mi pe bato belé pe bamona loboko nzambe à travers ya mosali wana alors mais na lingi oyo sabiso juste na mokuse ya moke par rapport le jour oyo asepelaki et que atia yo maboko o ezaki pe malamu kati na ye ekota kati na yo elo nini oyo ressentaki mokolango ezaki na ndeni betela soma mokele soyo na mokuse. Alors, donc, depuis que Nazaki déjà disciple na sœur Marie, mon sous na bisi papa na nga bisinga ki naza besoin na bimayo pour que kozwa cadeau na yo na président de la République pour na sala anniversaire na za le 28 ya 8 mois président ex président la biso pe ando sala mbula le 28 ya 8 mois papa na nga bingisa na ki kozwa cadeau na nga na bi na kanise ko bingisa na ki kozwa cadeau pa Marie Misambo na kena mona ye na ye ba yo bingisa na président so yo na nga ezala kana ye ba na nga président na vie na nga na bana na nga ko lota kaka na mona Marie Misambo na yemba lokola ye donc tabanaka ko kansaka na za lokola ye eti esalama ki kenayo ko kutana na ye na nyonso na vie faut payer un prix et asimba inga penza na loboko on ezaki na Congo to awa kana non liboso ezaki awa liboso ezaki awa et tozaki biso mibale na pesa ki kaye na nazaki na kaye na ngai ya banzembo na ngai na présentaki ye na yembela ki ye bisinga yemba banzembo na bandi yemba ya zaki wana après si manga bisanga maboko no so mbali ayebisi ngai na yemba déjà na bato ebele mais lo no salela yo no nasala mpa mutu te ayebisi nga bongo ngai ayeba kaka ke tobeta na ba concert toyemba tosala babiloko ebele mais ayebisi nga elo no salela yo no nasala mutu te asimba nga abondela ye mpo na ngai les jours anga apesa nga jipe moko apesa nga nayebisa ke naza na poso kabela ngai loko moko abilo ni ngai bilamba na yo ale apesi nga jipe moko boye nde lamba abi mpona nakoti mpe naponaki voilà le deuxième nde na Congo nalobi ke faut payer un prix so oza na posa okoma motu wana donc il faut payer un prix nakindaki mpena nasalaki oyo ngai Abraham amemi mwana ye ayetumbe mbeka ezalaki nde lo nini wana ya mbeka obombeli biso ya nakei alors ntango nakomi apresentanga na famille parce que tozalaki wana d'ensemble la famille baye mengolo baya mwasi tout le monde abondela mpo na ngai adéclaraki maloba malamu mpo na ngai nós dissemos em português as palavras, eu acho que as palavras passam, mas ficam. A nossa santa bia, por nazar muito, na kokisa ki moko ya ba sonho nanga, oyo na lota depuis mukie, e kokisa mi asimbi nga na loboko abondeli po nanga déclarer maloba malamu po nanga. Ezaki ba déclaration asalelaki yo? Donc na ba 2 mots, 3 mots. Maravilha.
ayebisa ngai grâce oyo naza nango na communiquer yango ntango ayebisa ngai bo nasantaki suki ya moto etelemaki vraiment donc ayebilanga maloba ebele donc ebele marvile so na bandi oloba nongo tolala alors un brave ayebisa ngai ke oyo naza nango na communiquer yango naza mbongo te na kopesa yo naza na so napesi yo elamba mpe ebebaka nango mais na communiquer oka grâce oyo naza nango donc oza mwana ngai nasepeli na yo nde nazwa rite nde mpe nazwa yo alors ye me nasepelaka na mwana oyo makasi donc apresentaki ngai na famille alors ape na paye un prix nde ezalaka oyo eza masolo kati eza masolo kati nakoloba ngo boye te omoni ke ntango isaki azokende otumba mbeke eske ayebisa esara kasi alobai te bonga naloba ngo ndeni alobai te ake kaka wana kutu mwasi na ye malobi te kende na okende boye nazokende mpenza mpona tumba mpenza mwana oyo ndembe mwana kaka moko donc ezalaka masolo kati nde ka ezalaka masolo ya mama ya mwana ezalaka mama ya mwana donc Sophie etikala ensemble moko boye donc esengaka impris mama oyo nakosala nini nakopesa nini na kombo aza nango na célébrité oyo mayebisamo aza nango oyo ngai naza yango mpe nakopesa etenge mais oyo naza yango kaka napesa kaka donc so omona Sophie ya boye azoyimite mayebisamo kose préoccupé nango te eza befort moko te ya nini pambapamba boye te donc napaya un prix opeyaki un prix mais toyebi ke bovandi mpe mingi na mwana na ye Rite alors Rite ntango amonaki yo azwaki yo lokola nani na vie na ye bon Rite aza bien aza mwana moko respect ndenge oyo bato nde nalobi bato oyo bato baloba eza bongo te aza vraiment respect donc abenganga ya Sophia donc azwanga bien ti lelo bosololaka boza en bon terme très bien donc aza bien eza papambola Rite mwana na ngwende na yo ngwende ya motema ngai donc wana aza mwana biso ya suka mwana biso ya liboso mwana biso mpe ya suka nalingaka ye mingi aza respect donc tozala nde bien yo moko komona boye ozomona te ata na foto omona te ka fo Rite aloba nangola mpe ye Sophie azali ye mo ayebi ke ye Sophie mpe aza donc bon Rite omonaki hommage moko nasaki ya mama Marie tozali na Rite donc ayebi ke ye Sophie aza donc eza te ke fo betela yango kaka mama mosusu ya biso eza masolo kati sekela bato boyoka te vraiment depuis que toyambi quand même oyo ezali musicienne moyembe monene surtout ya Angola na kati ya plateau na biso tokozalazala na te mpona kaka masolo mais quand même fo bosentir mpe ke ya Miss Marie ya ti bongo te bongo alors totikeli yo to omona kosepesa baspectateur nyonso ya la Grâce TV lelo boyoka quand même ki ya Marie Misamo lelo man live bonika miso nzoto mwendo abima contrairement nyonso ya Marie alors toka pe na voix si réellement azoko adapter voix na ki ya Marie Misamo totike bino ensemble bolanda ye merci est-ce que bomoye koki kobima mpe kati na ngai est-ce que bato bakoki kozwa mpe kimia pene na ngai bongo maloba oyo ngai nayembaka ekoki mpe komema moto alanda nzela oyo nzambe kopesaki ti mpe mbeto babengi repo eske bomoi ekoki kobima mpe kati na Sofia eske bato bakoki kozwa mpe kimia pene na ngai bongo maloba oyo ngai nayembaka ekoki mpe komema moto alanda nzela oyo nzambe kopesaki ti mpe mbeto babengi repo ndeko soki olingi yo te omoni ngai na yo alanda nzela ya nzambe kolobaloba mingi te noki ekosala ye mpasi ekobalola ye moto ya kobosana oyo lobelaki ye liboso pangia muno eske bomoi ekoki kobima mpe kati na ngai eske bato bakoki kozwa mpe kimia pene na ngai
bongo maloba oyo nga nayembaka ekoki mpe komema moto alanda nzela oya nzambe opesaki ti mpe mbeto babengi report. Eske bato bakoki kozwa mpe kimi apelela ngai bongo maloba oyo nga nayembaka ekoki mpe komema moto alanda nzela oya nzambe opesaki ti mpe mbeto babengi report. Ndeko soki olingi yo te amoninga na yo alanda nzela ya nzambe kolobaloba mingi nzeroki ekozala ye pasi obalola ye moto akobosana oyo lobelaki ye liboso bangi ya mono nzambe maloba nanga oyo nayembaka ye nalingi ezala na mungwa oyo olobaki soki balingi batumbela yo mbeka ye mungwa ezanga te yango nde pesaka bilei kitoko na monoko nzambe na ngai. Nzambe nalingi nazala poete oyo akompesa bato kiti mpe mbeto ya kolala lokola yo Yesu Masia opesaka nkima na mitema ya bato nzambe nzambe nalingi nazala poete oyo akompesa bato kiti mpe mbeto ya kolala lokola yo Yesu Masia opesaka nkima na mitema ya bato nzambe nazala kisa nayembala nga nzembo na ngai yo nayembala nga nzembo na ngai yo nazala ndakisa nayembala nga nzembo angayo nalongola te nabakisa pe te nateya oyo komi na bible na yo nayembala nga nzembo na ngai yo baila oka Merci beaucoup. Donc, vous sentez quand même talent. Il y a notre Miss Maria. Déjà, est-ce que bon moi et coquille comme ma katinanga. Nzembwana était à connaître ni yomo tango yemba. Notre kolobaki Marie Misamo azaki vase au katina ezaki la bloqué. Alors tant dans oka nzembwana na lobi moi so za mpinza donc nzambe za katina yi. Donc tala na ngoloba. Est-ce que bon moi coquille ko bima pe katinanga yo. Donc, ebele. Donc, ebele. Ebele, bon moyen. Les lopé bimi na kati ya Sophia Gabriel. Naza mungu ape. Opé sa saveur na mon. Merci beaucoup. Alors, nalingi to so la momuke na ki Miss Sophia. Tobi to benga Miss Sophia, on bien ka benga ko benga na. Oboya, no te pona ki da entourage no sa nga Miss. Nandimaka bon. Bon, donc comprendre kaka ki Miss Maria no so babi eza ko incarner na kati ya Sophia Gabriel. Alors, to le bela ki Sophia Gabriel lelo. Nini oyo bongise déjà public peuple de Dieu nyonso oyo bazozwa yo po bayebelo kana kasha mai misamo mais nini déjà oyo moko otie na misala o bazo ndima quand même talent na yo moko
Ouais, bato bayebelingaka na Marie Misamu, mais eza pona olobake à part Marie Misamu naza pe Sophia Gabriel. Donc Marie Misamu olongwa te po aza coach. Donc olongwa te molakisi nzela donc olongwa te wana kuto tika olongwa te. Mais à part que Marie Misamu Sophia Gabriel aza na kati. Tant tozo ka Sophia Gabriel toujours mon Saibada Valor, ils en a portugais, toujours mon a obra de Satanás, toujours donc et bâti très belé na portugais, na Ombundu na Kikongo, on a ce que donc Sophia Gabriel. D'accord, il y a des que Sophia Gabriel. Mais na kati ki Sophia Gabriel nini oyo memela ki o memeli biso bana nzambe poto ndimo sikona ki Sophia Gabriel. Na memeli donc na ningo bake Saibada Valor. Yeba kopesa valeur na mutu nyonso et parce que mutu nyonso aza tout mundo euti mutu nyonso aza utile ya Saibada Valor c'est chacun fort yo lelo oza likolo komenosprezar baoyo baza na sete parce que na vida revira volta lelo koza ministre lobi mpo oza sous ministre te alors nayeli bino masolo bien biloko eza déjà na cuisine mais déjà esili nango déjà tozobungisa yango kaka tobakisa mwa bamunga banini mais déjà kala mingi te tozozwa yango déjà na bandako na biso na baradio na batélévision donc eza mateya ebele mwa ebele nayebi ke ntango peuple ya nzambe ekoyoka yango ekoedifie mpe bato ebele tokoyoka mwa extrait nango ya moke mwa akapelaka nde ovandi boye saiba dar valor aos outros. Na vida saiba dar valor aos outros. Não abana a cauda para dizer que é mais que os outros. Veja a história de José, irmão Joculomesso. É preciso ter a fé, acreditar em Cristo. Sem Jesus somos ninguém, em Jesus somos vencedor. Ana foi o sujeito da fofoca, mas o Samuel vem da Ana. Mostramos o filho da Penina, na vida revira volta. Donc batonga ki Ana ebele donc azaki sujet ya licho. Mais oyo lisolo tobeta lelo ezaka Samuel mais apa yango afingamaki atyolamaki yango nalobi ki na vida revira volta. Donc ko na wabana kauda ko mimona teke lelo yo. Elobi ko tout atolo te. Alors tomoni lisolo ya José oyo azalaki négligé na famille mais lobi suka bazalaki na besoin ya mwana wana donc na kati ya nzembo oyo nalobeli vraiment makambo ebele komenosprezar sapateru te komenosprezar cobrador te mpo okozala na posa na ye alors voilà donc c'est que otayi biso makambo ebele na kati na yango ebele vraiment oui mais Sophia Gabriel yo moko moto ozokonga banzembo bien bato nde naza na grâce wana depuis mwana moke nakoma banzembo na nga moko donc nga moko soki okoti na YouTube omona le 8 mars mokola bamama ozala mwasi ya lokumu mpe andakisa malamu uma mulher sábia construa sua casa wana mpe eza evre na nga moko oyo nabi balesibieni babungisa bofierité ya bomama nazwi ngolu ya kopesa lokuma bomwasi donc eza mwa babilo moko boye oyo donc ezalaka déjà na makila moi toza comprendre quand même donc qui moi Miss Sophia Gabriel eza kati na ye mais Miss tobi ke avant tosala émission totunaki bato tosalaki mwa ba recherche na biso na ndenge na biso sur Sophia Gabriel. Wow. Mais tolongola suspense wana oyo bandeko totunaki mpe mituna na ndenge ya libanda ya enquête biso tosalaki tolingi totuna yango parce que lelo biso moko nde tozwi na plateau na biso mpo naoki eloko bimisi awa ya molière tozopesa valeur na mwasi tomoni mpe balele babi basisi mpe valeur epai ya basi mais bato bango moko totunaki babi Sophia Gabriel ye mpe aza parmi basi oyo bazolinga basi sera que ya solo Sophia Gabriel ye mpe azaka lesbienne oh wow wana nde mokili mute lobi na baquestion oyo totambolaki nango na système ya enquête wow
komba mokili yango mabaluka ntangwe ozali bolamu bazongiseli yo mabe o ndima babwaka yo na justice ya bato ya mokili justice ya nzambe ekolokota yo natikala kozala ngo te donc naoya mpe te na plateau mpona bando oyebisa bino ke non naza bongo te nayebi yango mputu te donc nzembo nasala ngo na studio nzembo oyo ya titre ya la femme sage bâtit sa maison nasala ngo na kati ya studio ntango le 8 mars bato bayemba le 8 mars ngabi général abisinga Sophia inspirite moi le 8 mars ngabi eloko epesanga kaka kanda ezalaka basi oyo bakoma nabi nasandeli nabi te balesibieni babungisa bofierité ya bomama nazwi ngolu ya kopesa lokumu ya bomwasi nazwi ngolu ya kopesa lokumu ya bomama nazwi ngolu ya kobenga mama tala mama aza vie mama apesa bomoi so tie tembe kende kaka na maternité donc na mokuse naza Sophia Gabrieli naza mpenza moto nalinga mibali olinga mibali ko bono wangana abali po toyebi yo wana célibataire non te po yo lebi tobeta masolo oyo ya nini ya balesbika non ya balesbika te ngaza aposa ya mobali wana esimba te maraville obebisa masolo maravilla obebisi penza non tongeka tolongola suspense non bolongola la bino bolongola vraiment donc c'est Sophie aza penza maman abonga na papa c'est ça merci beaucoup Laurent longole biso moi suspense wana donc on veut dire na ba o pe ba kanisa ki bongo ki sœur Sophie aza lele veut dire boyo ki était ya linga mobile sœur Sophie oui koza dana proposant bon tobombi toboyika boyoka mpo nayebi ze azali ya bapuma babi azala mwa esongi mwa trop tobi tobomba sola kati namoni mpe mavile mpe songi makasi mais ukumbanisi komemanga nzokomezangazoka parenthèse mo boye kaka mpo tolongola mwa bato ti na bibie tosaki enquête na ndenge na biso siko résultat nango yango alors Sœur Sophia Gabriel, côté biso na loyembo moko pour esa biso so plaisir toningana na kati ya plateau parce que mingi loka bwa bayembi bosala biso bolamu na mongongo o nzambe surtout le kabo ya nzambe apesa wa lisusu masolo ya kaje senga kangara yo nani angona betela elisolo ya ngaji na mianjola ngaite babenga ngomongo ina ela biakotola yo benganga kofidelo byakombanza yo garde o nanangwana betele sekela olo byazwanga mombula ye libondeli nanga otoataritoite sekela nanga ya motima ngoya naina tunolo moko tomonaki ozali na projet mo na Laden Pro mais projet yango esuki wapi projet ya vidéoclip oui non vidéoclip ils a déjà bon déjà bon extrait alors tu kokoma na temps ya pandémie yango monike tokataki po moya ko mouvementaire ezalaki vraiment teme est-ce que clip ango esilaki ou bien ezalaki lo mo bopesaka bato posa mais comme ça on na suka non ezalaki vraiment pona komati na suka mais sikoyo avec ya pandémie ndenge yaki donc yango monike to tokoka kosisa ngo te mais tosisa ngo po tomoni bobani na Laden Pro tomoni so changer maison apparemment ozokoka kostabiliser na bongo liboso nga nazala kosala kaka na Laden te avant nasala vidéoclip wana na Laden nazali deya na baclip nasalaki na Congo na yaya que son âme repose un peu ya GG ouais nasalaki déjà baclip na nga na Congo nazosala na ye et puis na ye kosala o wana na ye kosala nde awa na Laden mais nazalaki déjà kosala baclip déjà na motu mosusu voilà. Mais tobi moi pandémie ekangi biso mais activité nini oyo bongisaki pona 2021 onde tokoti na part ya Gabriel Sophia ye moko na bon oti toujours betati à part kobeta o toyebaki 5e anniversaire ya kufa ya Miss
mais organiser qui sont nini pour ah voilà na organiser qui nous allons besoin de la sortie officielle il y a album nangai na tia on a stoppango nanu na stoppango mais kala mingi tele tozo beta 100% rumba. OK. Ah ben tomoni soki wenge o memia on se sokana mambo nzambe ndeka ya misa ndeka ezaka 100% adoration et célébration gospel o nini ngapi na ekana 100% rumba. Mais rumba to bien olikamba wenge onga na otunati. Buto to yemba. Na ebite soki ba olanda biso. Akapo est-ce qu'il y a kosi moke show. Est-ce que ngana kosi babi rumba ya biloko ya ba wenge au moins so ba nzambe soki toke na nini na bar tukuti bango ba beta ba rumba na bango wana biso pe côté na biso photo se retrouver quand même to epi na ngambu na biso pe photo za na moya na bonzambe sikoyo rumba na bonzambe 100% rumba na bonzambe sikoyo rumba na ti epi pena to tikelelo moko otikana nango rumba na bonzambe to sentir pe le bloqué to tien na ba danse wana ka ba pa ya ba rumba atikala biso yango na plateau. Alors sœur Sophie a dit que to komi vraiment ko chuter avant to tikelo plateau bete la biso ba rumba wana na resepela opé sa numéro de contact ba shalom na yo et pa ya ba tenyo so ba lingaka yo onyo so ba ko sepela na image yo ndeni ba ko contacter mususu oya pe oya ko prester na ba activité oya ko cantar par la bench parce que na bivo sa ngo na ba cadre wana numéro na téléphone et puis que shalom pour na tikela au plateau. Voilà numéro na téléphone ezali 923 72 79 39. Repito, 923 72 79 39 0044 72 00 244 923 72 79 39. Voilà, non, on va déjà bien en français. Pour ça, bon plaisir. Voilà, on a déjà numéro de Sophia Gabriel. So Benyango ou solo là, donc vous allez pour sa prestation. Donc nous ça nous tout ça là. Quelques salauds. Moi, bisous. Bisous. Na linga ba fan nga tellement belé en tout cas na pesi bino ba shalom belé nzamba batela bino kaninga zo bomba biso na pesi bambote belé par rythmisam filia unika na bosa na te famille ngolo mobima na pesi bino mbote parce que na linga bino mingi na pesi pe maman Nzumba Paulina na maman na j'aime beaucoup mbote bayana ngai donc bosa tellement belé moi na bano ko tanga bino na bakombo pona ta ezate mais ko yebisa bino ke famille nyonso ya Sophia Gabriel na linga bino mingi mwana nga Chris mwana nga Précieuse na linga bino mingi Carmita Candida maman Don Elizabeth na potona mubana Alvaro bana nyonso en tout cas j'aime beaucoup église Aibla bana nyonso la mission ni église mobimba nyonso et place na leka wana donc na linga bino makasi ba pasteur nyonso na linga bino na bosanité ko pesa ba musicien nyonso a Congo en tout cas ba mbote na bino pour la bola mon c'est bon ça Sophia Gabriel. Alors on a otiqué le plateau en tout cas au bin la biso rumba wana. Moi je dis déjà merci na bino o bolanda ki biso na bima la sœur na bike kombo mekininga melimbisa bozaki belé ya kosenga Sophia Gabriel to koksi ba posa bino yeyo to yembeke na kati ya plateau na biso ce qui est na ba commentaire bo kosai la biso mituna bozai na ngo posa en tout cas bo poster na ba commentaire na bi na se wana to mona yango to mukape kozonga ce qui esenga zonga pour na kotuna mituna na bino wana en tout cas vous s'abonner massivement à la chaîne na biso et ça fait plaisir. Je dis merci à mon boss merci à l'homme qu'on appelle Zé Azaria Bapoma, le mannequin de la ville mon balo à l'équipe à tout na mbongo à l'équipe à tout na beauté donc babi la confiance et la chefté il y a la patronne Ivan Dande wana quoi merci na bola mozo sala biso moke na bosa nyote ezala toujours wana pona ko soutenir loko na bosa ni pete maître Valdo Bahati na kati ya Canada babi yo pe mapingo ozo telemisaka pona otombola bo merci vraiment na Adama Domingos l'homme luxueux na bosa nité mon vieux Alexis Yamamoto l'homme de chaleur l'homme de Baibinga ba plan na bosa ni pete babi na mopanzi wana to mona ka toujours mon vieux
Godard et Lico, le vrai parisien. Babio, Nyon, c'est la vraie. Faux et bio, donc faux et amboka. Merci Nabipa, Nyon, sur Bolanda Kibiso, Baron Manoka, Babim Baron Manoka, vous êtes déjà dans ma belle, Toyambio, soyez le bienvenu dans ces jardins, dans nos terre. Na pesi bino merci, bo s'abonner. La tike bino Sophie et Gabriel, asa bino plaisir. Na rumba oyo aobin bino lelo. Pona nga bino tokabwani. Beji on alinga bino mingi. Ciao. Misaranga emoni makambo nanu emorate. Matoi nanga yoki makambo ya somwe. Hey, Nanya Tinaki Naila Dandela Tatoyo. Je ne suis pas tranquille, il a troublé mon cœur. Namalobana et Amalamwe. Misonanga e moni makambo nalo e morate. Matoiranga e yoki makambo e somo. Hey, Nanya Tinaki Naila Dandela Tatoyo. Je ne suis pas tranquille, il a troublé mon cœur. Mongela gasima yaliwana kokoma paradiso Moko ebimisaka miliki mpe mafuta ya nzoi Mboga basanzwe Omona webi yosomba bitumba na yo ekoma ya ye Il a renversé la montagne depuis la racine kokawa Il a arrêté le coulement de son Zamboyo, on commande mon lili, ma consanda, la jeunesse. On s'amont tout y a la mise en Zambé, on s'en m'a kilo mamote. On concani na wala diamate, bako kite ko changer en avase, et on dans la wolombeke. Conversion ya basuse et yanga na fimba komona lokola punition on ya basusu yanga nzela oyo kala kite l'essence yanga nzambe sans sa vie makambo na banga ngo kama ya siga ungisa makani zitoye bangala yo ekoke zela yesu mwana kaza musika ngala yesu keko abatindika yo na moto ngazala yo ngazala hotela na yo ungisa makani zitoye bangala yo ekoke mame nice zela yesu mwana kaza musika ngala yesu keko abatindika yo na moto ngazala yo ungisa makani zitoye bangala yo ekoke mame C'est quand on va l'air à monter.
Fidèle nangayo, mamanzu bazangira zambo ebona ye, mazerali nozangira zambo ebona yo. Hey, alongwi samutemo yangai, Yesu mo azaki dogo.
zala kitala, zala kitala, zala kitala, zala kitala, zala kitala, wow, zala kitala, zala kitala, zala kitala, mobali kitogwe ingara kima wabyo na bata mawabyo finele ya motema nangai baba bara baba fidèle 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 oh aza fidèle tadoyo Molimo, oka, 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 oka. Zamba pambola mama fille de la Virginie.